Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bi bango na bango ba artiste bazana ko yokana te misu toyoka ovia kufa yipo linga basa batu misu toyoka ovia kufa yipo sala ka bo ovia donc bi bango na bango ba artiste fu batunana eloko nini mutala lupango te bazo boma kufa kufa yipo. Dadi avant théâtre Dadi a joué alors beta balle bien mais tellement que côté dans le monde de théâtre on a tika ki balle côté dans le monde en kaka nazoyoka na mato ndenge bazolube azandumba aju malari boyo aju sete nazoyoka imikeza ya niveau Dadi Kitambala te imikezo me eko po wana te franchement imike ko charge Dadi Kitambala te so ba bazana te mani basala ngo ba mona ba mwana désarni au sala nalala te na ko na 0h30 babenganga pongi silinga na yoka mabe mamona bimi tala ko pa surtout akimbango mena ndima risque emsu bakulu na yebi kambo na biso ndeza bayi na biso de bana kasafu boye comme okulu na o bana kasafu c'est des ordres ve azad de sana ba ya kasafu tulele na triomphation ya triomphation tubuka so sana tulele wana na pas juna mumbafu parce que Dadi ayalinga ba orchestre nyonso tout mais alinga ki mingi ya orchestre mi balonga na ebiando yebisanga ezaki madilu na empire bakuba di mutalie yo oyo wana na ebi ye penda asala pena lolanga ya click ya o batunyo to ba artiste nyo to bazo dai poto yebi c'est tout le salaire recrutement wana pour imta recruter batunyo surtout wana tango na koti natali muninga pe nazoki mwata pona mona ye ngai na yamba edo soki ba camarade babalela na ebite ngambu na lela Dadi aza envie. Voilà balandi ya Info 16 mbomona kaka tozo continuer ko salela bino musala awa tozali na Sandowa croisement Sandowa Lubumbashi toye ko solola likambo toujours ya matanga o ezali quartier oyo Dadi Dikambala kolaki o ezali avenue oyo Dadi Dikambala bande ko vanda dona bomo inaye o Dadi Dikambala po boye baye Dadi abanda musala na ye na quartier oyo na avenue Sandowa tiko totelemi na croisement Sandowa Lubumbashi do bakoteka okende ba Mariano na ebike bana poto boyebi Kinshasa très bien bozo mona déjà donc awa na bana ozwa mutu moko ya quartier ya Dadi ba expliquer biso Dadi avanda ina bango ndenge nini ba expliquer biso ba vantar wana sala biso na film ezaka ya film ou bien ezale po na vie na ye mobimba ba expliquer biso bolamu o ba mona epa Dadi pe mabe o ba mona epa Dadi ya Willisionga tala image do nazozwana no bandeko oyo bavanda kina Dadi Dikambala cameraman do eza ngo libre landa ngai vraiment nazo sola na ba oyo ba yebi Dadi bonjour sec bonjour la poto bazolanda yo okoki ko se présenter ozali nani et pas Dadi Dikambala pardon bolimbisa biso ezali farage toye awa poto e banano yo ozali nanu nani po bandeko ba olanda biso ba yeba avant to kutana sujet na biso. Bon, merci. Nga Bruno Zinga, nazaki secrétaire ya groupe Swabala oyo sika Dadi abandela mamakamno surtout. C'est ça. Voilà groupe Swabala wana tozolo belezai groupe ya Siatula et sika Dadi oyo abandela musala na ye ya théâtre. Avant Dadi Dikambala akota na théâtre abanda kosala théâtre abandaki nanu kosala nini? Bon, Dadi avant théâtre Dadi a joué alors beta balle bien mais tellement que côté dans le monde de théâtre on a tika ki balle côté dans le monde en kaka monde de théâtre c'est ça.
Voilà, donc c'est à tout là mutu à recruter ou bien au recrutement ne ça les magindengeni. Recrutement wana tout le bagage c'est à tout là de ça recrutement wana pour y recruter batunyo surtout Bamira Esa Babilali na babiso yeyo ba Mugondo banzala nzala ba bebeto donc presque bambatasi ala banani tout ça ebele. Soki oko se souvenir pièce ali boso bosala na Dadi di Kambala na kati e zalagi pièce nini? Madendo. Oui, Madendo. Dadi épisode et tout les gars na Madendo. Dadi sko a joué ki nani na kati ya histoire wa. Bon, mingi bana jouer mwana hein? Alors jouer mingi mwana après tant marmé ko évoluer a comment jouer sugo que papa na ndako responsable patron banini tout ça. Voilà. Na ndenge bozolanda kaka Dadi abano jouer mwana pe akomaki ko jouer patron. Okoki ko expliquer biso ndenge nini ambiance nini ovandaki na Dadi po bovandaki quartier moko avenue moko. Voilà, ambiance ezalaki ndenge nini Dadi azalaki ndenge nini azali conflictuel azali muta ba problème ou bien abano vivre na batu ndenge nini. Bon, ambiance ezalaki makasi ya kitoko mwa kusakana te. Dadi azali muta ba conflicté. Yaza mutabisengo toujours. Au moins ndenge asalaka na théâtre wana te. Yango pe ndenge na ya botamela yango wana. Oui, ndenge na. Donc au moins c'est pas question mutakufi. Bapia ka batémoignage ya malamu, ya mabe ba pesa kate. Ngana zolo bango. Nazo confirmer, nazo ko reconfirmer. Donc ya mabe zate mingi ya malamu. Mingi ya malamu, mingi malgré vantard. Pour la mandia. Zaki mandia biso surtout na ye to ba mandia mais ça va donc zaki muta conflicté. Dadi azalaki muta conflicté, Dadi azalaki mutu malamu mais ce qu'on ndenge babande ko lubake ndenge abande ko jouer alingaki basi mingi est-ce que na vie na ye pe normal ezalaki ndenge wana ou bien ezali nango kaka ba rôle babano pesa eza rôle ndenge oza pesa Mugondo ba rôle ya diamba au voyou Mugondo aza voyou te aza voyou te eza ndenge ya rôle azali ko incarner rôle yo baza ko pesa yi vous comprendre pour Dadi aza kitoko makasi aki vilain te ya basi faut pas landa kaka kitoko mutu vedette faut pas landa te so aki vilain mais baza ko lingete aki kitoko makasi akufina kitoko na yi. Monde babano yebisa biso ke na veni donc Dadi soki défi l'art donc jamais okoki ko récupérer mbongo wana donc amela batu trop wana batalukuta batalukuta jamais amela mutu te obika te. Voilà tozo kende malembe poto libérer pour moni azo le kanaye na jue kaka pied levé azalaki na ye bozo kende na wapi po na photo de Kambala OK. Non, nazo kende moi tour après nazonga na matanga. Na bitaka tour après nazonga bo. Wana matanga ya côté ni poto ebike ya famille ezali ya ba comédien pesa. Surtout tozaka na mon place moko. Esika Dadi azako futela. Toaka place moko mi balete bisa tout moko. Voilà, souvenir nini ya makasi oyo yo garder pona Dadi di Kambala na mokolo ya lelo. Ba souvenir des belé ne to vandaki na ye na ba tournage ba belé alors pour ça ba film nga na ye il y a ça le scénario ngazo koma donc ba film auto tourna o za lega na ba TV na biso wa tellement que za lega kitoko mingi ya ba meilleur souvenir na ngai pa na ye yangwana donc na souvenir ba bepo na ye te ya mabeka kaninga kufi boy. Pour de temps en temps, on a okende, tant que bela, on a assuré biso kaka ke, nazana bien, donc azao linga ko blessé mutute ke ozonga na souci na ndako, nazana bien, nzama zo sala bakisi nazo mela, nazana bien mais ta iloge foutu. Voilà, c'est qui toujours tikabi yo soki moya soko koki koloba pona kolela Dadi pe ko kunda ye et puis na ba fan na ye o bazolanda biso na poto. Bon Dadi akufi
Tout ça, on a souci na yebiso nyos monde mobimba. Tout ça, on a passe pour na dadi. Pour na ba fan, enterrement peut-être na pourquoi oyo na doit date bien pour tous le 22. Tous autres tâtonner. Le 21 ou bien le 28. Tous autres tâtonner sur nous se tournant. Le 21 bien le 28 mais date assure na zo que genre le na pourquoi. Le na pourquoi. Donc tout ça pendant na souci makasi côté famille biologique na famille théâtrale artistique. Donc tout ça la famille tout ça ma côté nous se tourne depuis que tout perdre muta munene ya makasi ya mboka oyo na monde ya artiste. Voilà. Donc rien à dire. Merci beaucoup. Vraiment te libérer Yosek Okende Malamu. Voilà tout continuer kaka toza na avenue ya Badadi di Kambala. Avenue oyo et monaki kokola ya di Kambala avenue oyo et monaki makambo oyo dadi abane ko sala don nenga bandi yango ti akoli donc batu bayebiye to sola pena bana mike. Mama mbote mama. Mbote papa. Mama okopesa biso kombo na yo. Kombo nanga Ma José. Ma José. Ma José nazali awa ngai nde nazana mawa mingi pona mwana na biso papa dadi akufi azaki mwana na biso ya quartier ndenga azalaki awa azoya nga na teka kawa yepe avanda kakawa epa camarade na ye posikoyo ngai pe ndako yango azali camarade ya mwana na ngai. Camarade ya mwana nga bienvenue ye bienvenue mwana nga pe ya liboso komo na ye bienvenue. Mais dadi ndenge bo vanda kine na quartier azali mutu abakoluka ba problème te mutu ba rankine nde batu ba monde bano moneka mutu ba vantar. Jamais papa. Eloko wana ezate. Ye azaki play na mutu nyonso. Ezala leki, ezala mukolo, ezala papa. Azaki kaka play. Voilà, merci maman. Ndenge akeyi wana liroba nini ya suka okoki koloba pona mwana na yo dadi. Mwana nga ndenge akeyi wana vraiment akende ape mande na kimia ape mana boboto vraiment nzambe azwa nde nzoto na ye ezala na kimia. Naza lisusu na likambo koloba te vraiment akende kaka na kimia po aza na ye na likambo na moto te ndenge azalaki wana. Ndenge ye moko banoloba. Ndenge ye moko azala koloba ngo azaki mutu nyonso ndeko na ye. Mutu nyonso leki na ye. Papa nyonso papa na ye, mama nyonso mama na ye. Voilà, merci maman. Tozo continuer ko solo là pour la vie ya Dadi di Kambala. Mais to ko benga Sony a aidé biso. Ye muta yebi Sony ko soko ko goya. O aidé biso. Mbote lisusu Sony. Mbote 16 mm tonton mwinga. Toza na quartier ya Dadi di Kambala to yebi ke yo muto ko lakisa chiko se chingmanga. Ana ko lakisa biso nani azalaki nani et pas Dadi di Kambala to tambola na biso na cameraman to tambola na biso. Je préfère to zo juste na quoi to zo pe ami ya Dadi bato banoza na place Dadi na Dadi soka ye na quartier po pas ba Dadi na venir za rasouter pas on kama déjà des aki soka ye ko na quartier aller na place bano vanda donc to ki neto voilà to ke malembe donc bozo mona ndeto salango tozo kata eloko te donc ezapena émission spéciale Dadi di Kambala spécial Dadi di Kambala avant babimisa nzoto ya Mowei Dadi il faut to tambola na quartier to yebana no mbote nano papa oui mbote papa okoki ko se présenter na bato bazolanda biso bayeba soki ozali nani. Oui nga komona ngai bienvenue tango na fai na farage awa non na botami na farage awa donc ce que ça pour interview Dadi di Kambala naza prêt ya témoigner tout ce qui tombe na tapis rouge. Voilà bino bato bovanda kina Dadi di Kambala abando vivre nini na quartier. OK ça va. Ba Dadi di Kambala donc to lo bana on a venu da biso ndenge zalaki ba papa nde mutu bazalaki awa biso za première parcelle yango yo ba Dadi baza 4e ba papa ba boti biso awa tant ba boti biso awa papa na papa zalaki na ndenge ezweli na ye alors ezweli na ye na lo ba par rapport ya papa oya ba Dadi ezalaki kama likolo voilà Dadi pe akolaki na moi na ndenge na ye moko par rapport ya biso mais yo sala ke tango tozo kola malé ba vi ndenge za le o amba mais to sakana ki ka sika moko to koli pe sika moko
voilà quoi ndenge tozalaki na dadi siko yo en tant que moto ovandaki na dadi okolaki na dadi oyebaki dadi eloko nini obanomonaki pa dadi ezalaki mabe olobi eloko oyo eza mabe pa dadi non omoni nga nde tokolaki na dadi avant tout akoma nano artiste comédien vi na ye ayebaki nanu kobeta bale koleka biso oyo donc soki dadi mpo azala nao na succès média bomona ye na média elingaki kozala mpo na bale mais eza destin ndenge nzambe asalaki atiki makambo bale akomi na makambo atele etali théâtre bon mpona koreproche eloko ndenge oyo otuni nga nakoki komona yango te mpo succès na ye wana ya bale azalaki kaka humble epai na biso bato tokoli na ye alors ntango ye koma susu artiste comédien azalaki toujours humble bomoni eloko eza na nsima na ngai yo oyo eza eloko kabino nga nasalaki botala sikoyo eza maison te mais dadi ntango bateki parcelle na bango abandeki koya kofanda na kiti oyo eza couleur chocolat awa dadi aza na kiti na ye abandeki koya kovanda awa oui azalaki na kiti na bandeki koya kofanda ntango bateki parcelle na bango soki aye na quartier abiki voilà na ye sikoyo pa camarade te tokomi déjà bandeko nde bapapa baboti biso awa amona ye afandi wana yebisinga mon cher bon ça va lelo na kolekisa journée pa na yo ndenge tozalaki nanu na dadi tala sikoyo eloko nini kozala ya mabe oyo tuninga ekoki kozala te voilà siko awa dadi akei atiki biso eloko nini okoki koloba po atiki biso ya suka soki ye moya landa ngo eza te me bana na ye pe famille na ye biologique ekolanda yango oui kokenda dadi ndenge akei etake ndeko na ye oyo nga na koli na ye ezopesa nga pasi mingi mpo bavie ya dadi ya suka avant dadi akende biso tobandeki koassiste ye avant kutu ke basala opération wana dadi déjà azalaki déjà na makanisi mosusu par rapport ya opération wana abandeki komona lokola opération wana ekoki komema mpe vi na ye nde abandeki koyebisa biso mon cher ndenge nazawa na santé eza bien te oui efo baopére nga mais ezosepelisa nga te akendeki pa docteur mosusu baproposaki ye amelaka bakisi mais ayebisi nga mon cher so na banomela bakisi ekozala vi na nga mobimba na banomelaka bakisi biso bi estce maladi na oyo ya cœur estce moto akoki komela bakisi vi na ye mobimba abisi docteur wana aproposa ye nga bongo biso eloka tozalaki parmi bato oyo topesaki conseil ke dadi peut-être eta mosusu bakisi wana ekoki okomela ekoki kosimba te pourquoi tolobaki ndenge wana mpo ntango toyaki wana komi na baetape eza ekomaki ya critique bongo madame na ye alobi na biso ke non omoni camarade na bino examen déjà emonani ezoselaka basala ye opération abandi déjà kosenye mais azolinga te donc ezobangisa ye lokola bino boza bandeko na ye bokota boconvaincre alors ngai ntango nakotaki nde volomona baémotion wana ntango nakoti natali moninga mpe nazwaki mwa temps mpo namona ye ngai na yamba ye donc soki bakamaradi babalela nayebi te ngambu nalela dadi aza en vie po oyebaki ka okufa non tosoli nano na mwasi na ye tala eza boye dadi azalaki kosokola ntango sikoyo abi bon bokota silisi komonaka yango namoni dadi na eta oyo nga namonelaki ye na regrete namoni nzoto nakoti mamo ngambu na embrasa dadi biso mibale bama ya miso etangi o moshere tofandi nde tobandi kosolola abandi kodeveloppe masolo na ye ndenge aza na maladi ya cœur mais opération aza convaincu nango nanu te yango moni nabimaki nazongi nanu awa na ndako mais lokola mwasi ne déjà sayebisa biso ke azobanga soki biso efale topesa ye conseil ke andimaka meme opération wana voilà eye kosalaki ndenge dadi akei ngai mpo na ngai namonaki lokola ondire moto asali eloko na sa kwiti oyebi te soki okomi koregrete après pourquoi nasalaki eloko bovoir les eloko ya conseil nga apesaki ye ekomisi nga sikoyo lokola ondire nga mpo nakomi docteur na opere mutu na nga mais esimbi te voilà tala pasi wana bon c'est ça donc ezosala kutu pasi ndenge nini naoloba ngo mpo namonaki déjà ndenge tosololaki na ye avant tout akota hôpital azonga so hôpital mpo baopere ndeko bandeko balandi bozomona donc oyo eza ba vrai témoignage ya bato bavivaki na dadi bato bayebaki dadi oyo bazali baninga na ye bato bayebaki ye makasi tozo continuer merci papa merci tozo continuer na quartier tosolola soni soki tokoki komona nani tosolola ne malembe voilà donc
avandaki mingi na Kasavu tant ba teki lupango tout ça bandaki kofutela afutela pe partout na Faraja wa futela na Sandoa ba Bosobolo tout ça donc tout tambola na quartier tout le monde a pe batune musundeka tout tambola boue tout bandement na batu nde mutunya sa ko loba po batu ba bazali na posa pe ba loba suye et ça dit bien ndenge yo oye na micro na yo na caméra pour permettre mututu oyo azana témoignage à Dadi aloba quoi donc mais ce qu'on a na quartier kaka na cadre les solonde to sola bwen na quartier ndenge bango batekaki lupango ya famille Dadi atikala ko kima quartier te non Dadi atikala ko kima quartier te yango moni o auto témoigner mastanya wana bienvenue azaki toujours na quartier azaki amdai ko ya toujours puis ko kima quartier ngo za mo passe be pona ye ngo sala ngo depo talaka ke mutu azaki kovanda na Farage boy ake futer na Farage boy ando vanda ko ta futer na Sandoa donc azaka juste na direction na ye et puis na quartier na ye donc atika okimaka et puis ko passe yaz akufeli wana na ngiyengi ça fait 3 mois yango banda akomi wana juste 3 mois oui auti sko Bosobolo na Kasavu kaka bana Kasavu bayebi Bosobolo auti Bosobolo auti Bosobolo po akoma nangiringi wana mopono pesa kufeli donc obenga ke nangiringi Dadi aza mupaya makasi donc yango to kutani pena bande komsupe ba artiste bana Kasavu ba yebi pe Dadi très bien maman mbote papa na yebi ke bovanda ki na Dadi Dikambala na bandina no o se présenter na no bato ba yeba ozali nani oui naza artiste comédienne moko ya ndeko Dadi Kitambala comment na Niclette Zola tangu ozwi sango ya Dadi Dikambala akufi esalaki yo na ndenge papa na ngai oyebi komesana na kozala na kolia na omela eza ndemo te ya ndenge ya operdre mutu donc nalala te nayoka na 0h30 babenganga pongi silinga nayoka mabe mamona bimi tala siko papi surtout akimbango mena ndima risque emsu bakulu na yebi kamboka na biso ndeza wa ba heure ni c'est 0h babenganga ba 0h30 na bimi mbamoti na yaki pa président donc ezaki vraiment dégâts yo sakana te donc pasi moko Dadi Kitambala tiki na mitema na biso au même temps dit même pas avant akufa yo en tant que artiste ba pièce nini ya suka oyo o participa ki oye pazalaki bon pièce ya suka to salaka na ye ya suka to salana to salaka na président Lisala Ngomba oyeba Lisala Ngomba ndo yepa kufa pièce ya suka to salana yango wana parce que nga plein de voyage na ki vraiment so na kinte mais tant que la Dadi Dikambala yo molo ba vie oyo asali ar na tamulai ayebani na batu ebele na kolo bata mondo mobimba mais eloko ni obani ko apprécier pa na yo lobi ke malgré kombo na ye mais eloko yo nga na monaka ya kitoko makasi pa na ye eza yango bon et pas Dadi Kitambala a mérité bolamu ebele parce que azaki vie moko azaki yaya papa mobo azaki mabade Dadi Kitambala na bien ngote na bi mabade Dadi Kitambala te pour nando seka presque donc Dadi seka kaka na bi te na biso peut-être est-ce que ça na moto obeta le solo ke na bunda na Dadi to Dadi répondant mabeto Dadi finga na ndimite bo ba kri wana bano bwanga batu te batutani na mi te mon artiste ne so zana bakri na ya zana lo ne mo abimelaka ya zana biloko ne mo aya mavuanga donc so ça elo mo toi qui na tournage toi qui na basoni ton travail mingi pa na ye on a président on a pena papa ata na théâtre te na ninga ya palais to pena bana Kasavu bodo on a pena papa vie voilà et zaki sur na tournage bo tourner so bebisika Niclette on est comme mavuanga yo bonenge nini donc on a ma papa voilà na cadre kaka ya kolela Dadi Dikambala nzeta Moïse business ambongo na kati c'est pas maman na biso mama mbote papa na moni pe Dadi azaya entouré na basi kitoko makasi mama kombo nani kombo na nga Raissa Raissa pona yo Dadi azalaki nani pona yo bon pona nga Dadi azalaki nanu ya palin à part monde na biso théâtre donc azana nu yaya sikoyo ndenge azaki problématique na veni awa obanda ko conseiller yete
En tout cas, bino makambo tout na battu vraiment. Problématique nani. Biso toki ke dadi au moni na côté vandaka problème na battu. En tout cas na habité na habité muto ya lobiango. Ce qui a soso be bino te mage belinga ko siemisa, ngo siemisa mais muto ya lobiango. Nga na habité ka kosi. A kosi pona minute auto na quartier dadi o ya koleli. Donc il y a na biso wana en tout cas tozoye na mabete même na quartier na biso to yoka te tozoye pété malgré balobake soki muto akufi nde bolamu kaka loba mabe eza te soki mabe eza ngana loba mabenga bomba te mais mabe neti azalaki basi ebele kobimana basi ebele tout le temps yo mona na basi ebele biso eza toyoki information to toni bino sangwa mokili star ndenga azawana akokufa na malaria te akokufa na typhoïde te star soko akufi ebimaka ga makambe bele oh tala kudu boye oh sida oh poison eloba makana ngo basonge bele nani o akanga ba photo to amone na ba hotel azobima na base bele nani aleka aloba na biso ke ngande na mona dadi na hotel na basa bilongi na bilongi to tika koloba makambo o esengeli to loba te to tika. Voilà, si on a quatre quartiers de tous les beaux, Moutouni oyo yebike, c'est remoro ba be banana dadi penez à la ti et memi ba on a la police. En tout cas, na mona te, na mona na te, nga na mona kasavu ne grandi à kasavu mais na mona te. Voilà, ce que liwa ya dadi di Kambala pona yo ete yo nini liwa ya dadi di Kambala. Ete inga makambo ebele donc na comprendre que même nga raisande na telemi na nga boy. Njotango e nango na tina te. Donc mon président dadi car na minute boye mutu akufi atakutu ba malade yango za malade mususu mutu pa ebeli lobi pe akomi na e bien. Donc alors o ete inga to banga ka nzambe po njoto ezelo te. Merci beaucoup maman, merci to banga nzambe bino bato banga nzambe te to banga nzambe po nzoto ya na ngorien na kotambola malembe epande kona biso oh makaso dadi pa linga ba biloko yo trop papa okopesa biso kombo na yo nga Kaluji merci maman oba maman oba kolisi biso vraiment na bokoko mama mbote nano mbote mama oyebaki dadi di Kambala na yebi ete me aza mwana moto soka kufe zala likambo ebele ebimaka akufi boye me moto yebaka mokana ya moto ya nzambe yo ye no quartier sika ngana ye nanga moto ya sika na utaka pe mboka nazoyoka na mato ndenge bazolobe azandumba aju maladi boyo aju sete nazoyoka me basala ndenge balingi me nzambe yo moko azosala nini azoyeba. Voilà, merci wana conseil ya mukolo tozui conseil ya mukolo ndeko na ngai dadi azalaki nani epa na yo dadi di Kambala Ligue des Champions mwana maternel a double raté Tsotsugun Somina mwana maternel a double raté akomaki mwana maternel nouveau né donc kombo asuka ova kufi nango abaki petit na ngai à dater d'aujourd'hui boba norobenga ngai mwana maternel a double raté les nouveau né. Voilà. Bilingue. Donc il faut qu'il asa parmi les vieux on a écouté dans le monde en Zonzing parce que dans notre théâtre on a cité après on a écouté un groupe à José de Londres Sida Bilel. Là Sida Bilel là comment me mangala ba Zonzing dadi qui tamba parmi les vieux liboso de Londres là ça kinga dans le monde en Zonzing. Abina ngomoni fait na dadi qui tamba là hôtel na TV. Yé. Moni papa Nsaka là. Yé. Omoni papa Nkoba. Omoni mama via omoni kalunga alaksinga ba pro wana auto nota na TV ba vena so po Firenze ba Charlie Nongi vu de loin ba phénomène donc c'était grâce à José de Londres dans la sanga bango après obika boulot na biso ndeko kuma ko sangana to longwa na diapason âge to kuma ba master donc il veut faire ça va zo bloquer so mono zo lika Kaluji aka ika ko tambola wana mbongo te vanda aba pesa wa boire oya na Ligue des Champions mobala lolendo business ambongo au fond d'apina balokula maona ba matonge bien ba shaba vient au créelo bokilo à créelo Damson au Damsoné au Mélanie après à Donabeja yelo sous Argentina Carlos voilà à Donabeja yo lisu sous Carlos donc après son bon transport sikoyo dadi di Kambala oyebi ka sala ka mouvement non dadi di Kambala bon non ba sala mouvement bon ba sangana kana fait na fait Ntsakala mais na mona place répétateur na ebité bo sondalinga yeb ma fait da kufi no kombo na mnoka Raisa oh yambi
Voilà. Donc akufi na kombo ya Isa leki na ngai nzamba batela almera ma betin. Mais si vous yo aux artistes okomaki ko fréquenter Dadi Kambala trop. Hein pour viena yo obano fréquenter trop. Na minute souvenir mala motigali nango pona Dadi kozani. Politesse o laksaki biso ba petit na ye. Place ba vie bazali a toza na succès ndenge nini. Yebaki wana mikolo. Kaluji atoko mosimba nzambala ya pape. To soutana Jésus Christ. So moni place tata mfuka vandi. To moni oui tata mfuka. Tata na bimiselo tata mfuka. Ba papa ki sita. Voilà. Oui ba ngote. Ba vena biso mo ba simize. So moni place ya vandi atayo kangi mokili oh so moni ba vandi ba papa ntsakala ve Johnny. Il faut que s'incliner. Yo ko bimiseli boko te, zela ve bimiseli boko comme ça yo opé ça. Bouger. Tout ça qui n'est bougé, boyer, voilà. C'est-à-dire la musique appelle écoute na WhatsApp, on a qui na communication. L'état na carte communication na lande la veille, vais pas comme occupé. Là va comme là de Londres, le numéro de Londres. Vais pas comme occupé. Après na moi c'est un message audio. Là na yo qui voice. Nous va faire pleurer Jacques. Ah Kaluji, désolé. Venons tapis rouge, Dadi Kitambala akufi. Na biso na juste 50 épingles kian na kaboni na begi Patrick Ngambe ayambite na fandi mukebe la moni kumu ya pap ba be ngana numéro mama Eve momi nayi na ayambi bazole ba rien na TV ba rien na téléphone ba olela nde bibishi lukamba mwana banga mwasi aye asinga Kaluji est-ce que yebi ke fa Dadi akufi ngabi oui c'est à peine de Londres ko informer nga après na komomola siko na ba na réseaux sociaux na Facebook mbala moko yindi donc il va payer son âme donc 0h 33 minutes vraiment c'est là qui de larmes aux yeux mais tant que chrétien na yebi que la mort ça effet mort naturel to kuta ngo puis to leka na mika ko apaiser et puis 9h mbala moko to na résidence awa c'était du full tout le monde a pleuré Jacques et donc merci beaucoup Kaluji totiki yo nano tozo voilà to sepeli tozo continuer na Sony mais Sony na information nga naza nango na yoki ke bato ba publiaki ba photo ya Dadi Kambala oleke ezala na no famille na ye ou bien ba artiste mais ezalaki ba docteur est-ce que yo pozalaki ozwaki pe information wana ouais toyoki po na moment na badati bananu moi famille bazaki na hôpital na temps na ba constater le mot batu ba benga nde bango donc déjà à partir de 21h à partir de 21h to bandaki déjà kozande tinga bana ozo bapel batatu na c'est Dadi akufi et Dadi mais wanzo kande sango bato ba kuna na ba yoki ngote to bando tuna moi parce que ça nga babe nde na ligne contacter ye moko mais téléphone éteint ah na mona mama be na vandi si sangoma ebima bien ba 22h30 et banaka kufi mais déjà batumso batapoto batu ebele baki na information avant bato ba na hôpital bazana donc peut-être na mutu mon hôpital wana nde asalaki eloko wana a partager information avant famille ba est-ce que na déontologie vraiment ya musala ya ba minganga les a peu permis que ba publier na nuliwa ya moto na ba réseaux sociaux avant famille na eba non ils a permis ça bilo mo bako poursuivre bango bako kangisa pe mutu na so balandeli ba basula kinani ils normal te pour on attend sous mutu azaki bazo réanimer yo pandi sanga kufe boso ki azongaki ngomo te ngosa bien te donc wana ba minga basali base donc babilo mo za bilo ya ko encourager te donc to sepele na ngote ton to ka voilà non c'est plateau to poussana to so la pena ba petit o ya Dadi donc base bazaki awa o bazalaki na ba petit ne bazaki so abimi tapis rouge banda za na ye donc bazawa donc to poussana ya banga ne caméra donc voilà pour permettre là na sauter bon émission o to lobi bien eza na live to ko ka telo roté ka ndenge bo monela ngo ndeko mbote mbote père to monyo zo concentré en concentré na kanda Dadi wana papa bo tibiso bana café to za kanda mo to concentré ka ba whisky na kanda donc kanda bina papa to na kanda mabe
So bozana kanda ya nani? Famille, kanda ya artiste ou bien kanda ya nani? Kanda ya batu bazo pesa bango mbongo bazo boma bango. Bato bapesi mbongo neti nani bapesi mbongo po aboma. Siko 20 000 akucha makasi te. 20 000 whisky te, 20 000 ondeni, 20 000 gene te, 20 000 bière ebele te. So malade a tout le fait okufa po nani. Tout le monde en clair te ba artiste bazo kendera bo kabela artiste mbongo. Après un mois artiste a kufi se ba mbongo ba ba poisson tonne. Donc mbongo neti nani oya kabela ki dadi mbongo. Ba soit disant bazo pesa ba mbongo, ba artiste so ba pesa artiste mbongo muta kufi, ba pesa artiste mbongo muta leki. Siko to anu kumisa banana. Biso to ebike artiste bapesaka ye mbongo mpona production na ye neti mama Olive ayopesa bango bambongo mpona baproduction na baprestation bazosala epuis aza mama na bango sikoyo aparo wana nani lisusu akopesa bango mbongo mpo bakufa. Bon nanga na lobelo moko totie mama Olive te mama Olive aza mama oyo amesa koyede ba depuis kala mais tolobi bi bango na bango ba artiste bazana koyokana te. Monsieur Toyoka ovia kufa yipo linga basa batu Monsieur Toyoka ovia kufa yipo sala rabo ovia donc bien on ba artiste fu batunana eloko nini mutala lupango te bazo boma beaucoup fa kufa yipo au monte mam to mo tu matanga ndanga mabete biso to bana café bana sando à base mais to ki ba misala mso le te pour na vie to ki était pour na kanda vie mais jour matanga wana ba chika biso bana café to la matanga biso kitoko pour ça biso na sando aza Sony Adama salanga isoni mais anambo batise adama venanga na mbo batise mais balobi bako lela ye na imika est-ce que au monte que imika et a muke pona Dadi di Kambala to lobi boye na respect ba ina biso de bana kasafu boye comme okuluna o bana kasafu c'est des ordres ve azat de sana ya kasafu to lela na triomphation ya triomphation to buka so sana to lele wana. Jamais tout le monde a pour le balai qu'on n'est pas la banque. Jamais tout le fait une capsule d'abord à ma tournée. D'abord à ma tournée, vers à ça mon café farage. Un insomnie à Koufi dans un sando et c'est beaucoup de ma tournée tout qui me bat. Et Simba, tout le laver na triomphal. Mais place mon année, il y a un grand année, il me casse place à bien mon année. Mais il me casse ma tournée. Voilà, et ça qu'on t'a fait. Il a fait ça mon attends le bumbashi de l'élai. Attends mon kasafu. Attends la soda to bou comme un bloc quand to l'élai. Vers à mon anguingi te, mon akitambo te, mon café te, mon akayama tournée te. Beaucoup de laver na ma tournée. Biso ba na café bonnet biso ba ranki to gema tournée. Bandero ndekwazo confirmer biso ke yaza na ye ranking est-ce que ranking no banana safubu matonye to yoka na rate pour to l'équipe on a ba artiste ya me ba ina biso so bocho na matonye to so modi olo bande faire ça mon farage so ba tona tu fala to la fête et la ngape bandi mu le betata Dadi tambola mwana ya kasafubu 100%. Bon, ce qui n'est pas proposé, bino balobi bon comme bomoni imka et l'équipe mukie ba memango na fikine nde babano le laba artiste kana fikine. Te bon on a koloba fikine te wana zalemba to kolela na stade ibanda marti et Simba kasavubu to azu maintenant marti mais matongi te imika te. Est-ce qu'on peut expliquer biso awa tozali eza vraiment wa pepo ba la poto ba comprendre eza esikani ni expliquer biso na. Ah, toujours dans Kasavu, dans le croisement de direction de Bumbashi. Badbaye Bézan Ré, Prince Kasavu Yangwana, direction de Bumbashi. Et la direction Dadi di Kambala, on va dans Yango, Tikuna, et les cas Sando à Farage, traverser va venir belé quoi. Traverser va venir belé. Ah, Suko les Araki, place d'ailleurs Zaki, Soga les gars, Souganango. La fois chité ma Gino Ada na mbongo changer Ada na mbongo changer Tozolo ba Gino wana nani Docteur Yeyo Voilà voilà Docteur Gino bonjour Papa Toyoki ebele pona Dadi di Kambala mambo e lobami ebele na liwa ya Dadi di Kambala yo bando vanda nende balobi ka ke so wuti na ya tamboli fois chité e pa na yo Dadi azalaki ndenge nini na bomoi na ye bando vivre na batu ndenge. Bon premièrement na personne ba me condoléances na famille ya Dadi Mobimba bisika bazali na ba mi connaissance nyonso ba yebaki Dadi di Kambala na personne ba me condoléances na ngai donc souci à trop Dadi c'est un ami de longue date donc ti na to ba boye na souci pe mawa ya makasi
dadi aza mutu na ngai ya lelo te ya tongo donc ndenge kaka soni otoyebisa yo dadi soki atamboli aye awa nazala nango ya kochange na nango ya kochange te tofanda tosala bablague ayembelanga kuna banzembo na basi kaka ayembelanga banzembo mutu na ngai ayembelanga banzembo awa akozwa komo na ngai akomisa yango na nzembo mais nzambe akokisi mokalo na ye twana oyo tokoloba te. Est-ce que bozo témoigner bolamu ya dadi te ezaka po akufi ou bien abando vivre pena ndenge wana nayebi si omoni balobaka yango maître fa question moto akufi akomi kaka moto malamu en tout cas dadi na bomoi na ye nazwi ye na mabe te natombi loboko na nga likolo ke yo dadi namona dadi adiscuté na motu mo boye dadi abene na mobi dadi aso namona te nakokosa te wana na bosolo nanu namona dadi na problème na motu te. Voilà, et le Wasuka, jour à Suka, au Bokutane, au Bosolo, là, qui avant, aux un message que Dadi a Koufi et Zala qui n'engeni ni pe bozaye n'ambiance en n'engeni. Na fana qui a on est devant dans la base Sorbonne, dernier, comme je suis dans les gangs à Makolo, mais deuxième tout dans mon à l'équipe na voiture comme à Télémé, tout solo na tout n'ende n'a bien c'est bon. N'est pas dans mon gars à conduire na mon d'ailleurs que non c'est beau d'ailleurs donc j'ai un bien. Et puis le jour anniversaire na salle ba vidéo, na salle ba vidéo tout ça ba donc et les cas bien mais j'étais surpris au fond de la caboye, na écoute au lala. Babé un téléphone ba 5 par Hervé Borsalino. On est ni kuna dangi. Moi mai donc maatro. Maatro ne nous te adainga bien c'est aussi une confirmation. Pour na que dadi ba bon bano bon depuis kala. Akufi malebele. Si on a comme la deuxième de 5 dadi akufi na tunia c'est vérifier. Maintenant que muta basi muta bengi ngai. Mamo na ki na pongi mamo pongi pesilenga mamo donc izaki sangwa mawo ko troubler biso. Voilà, awa baolo badadi na grandeur dadi azanango to azalaki nango patiki biso déjà baolo bake balinla dadi na imka eloko wana okolo banini na likambwana imikeza ya niveau dadi kitambala te imikezo me eko po wana te franchement imike ko charge dadi kitambala te so bazana te mani basala ngo bamuna bamwana désarni au sala imike na po dadi kitambala zamba ko le na stade na ba triomphal wana ba passa minene imikate imike ko po wana te yimota na veni to fana na bompono no mula kwenti kwe ni ba osanga na passa o chalo ko bongo imika siko ese imika mula ina ko kana bo na mopono mobim non eza mokie place ya to osanga na ba sentiment na imika eza po ya dadi te oko proposer esika nini oko proposer bato balela dadi wa soki baboyi na bango balela dadi na triomphal na préféré ko batsonga ta na sosa la terrasse eza même espace moko munene o ba kozala na kati na libanda eza moi bien mais imikate imike ko kate imike osanza bato ko débordé ko bakutu te. Voilà bino bato bovanda kina dadi di Kambala bo mesana kine soki lelo parole ya suka o bato bakoki kotala ozo yebisa dadi malgré oyoka biso te mais parole ya suka okoki koloba na ye pe na famille na ye pe na bana na ye kozala nini bon moi iso asa kufi balobaka na ye te po ayoka lisusu te donc biso nde bato totika nde bato ozoyoka bato batikali oyo famille ya dadi oyo bakozwa soin bana dadi atiki bana botika biwela po oyo ye motanga azalaki na vi na ye alingaki vi nyonso asalaki mais atiki yango bino mpe botika boye bakozwa soin bana dadi boye bakozwa soin bana bie boye bake dadi aza na bana boye no bentere na bino te botona bana mokumbu ya tiki avenir a lobby eza bana eza teke bo banosa batire mona ba milo mwa mike ne to comme da koyoka et comme da weli non c'est pas bon ye mona on na zaida survivre zaidi muta sangsa batu azali rassembler bano linga ba mabete so ya tiki bana ye na mwasi na ye bosa tu bosangisa bango bazala ini bazala bomongo botiko wela ba biloko wana po ya na tina te. Voilà, merci beaucoup to zongi et pas Sony tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso lelo déjà toyebi ndenge makambango ezokende ba programme nyonso voilà artiste mususu na base otoko solola naye ndeko Mbote ouais Mbote papa ndeko nabenda ta mwa kiti na vanda po na telemi mwa trop ndeko ovanda na dadi di Kambala po ndeto kutio na base seke bino bato bosimbaki pe na base oyo bato nyonso ba témoigner kaka malamu ya dadi mais biso posa na biso eza oyebisa biso ata mwa mabe moko mona mnage awa pe na dadi agafe ekozala nini bon
mabe na ye okopesa na no kombo apo bayeba kiza oiza le professeur a doit na base Sorbonne donc oboto solana Gino yaza docteur donc biso to ba professeur donc ngasko Sami Sax moto pamba ye do Sami Sax wa bano lobela ndeyo ouais Sami Sax moto pamba ye ouais omoni papa nanga mabe ya Dadi di Kambala eza vraiment te mais nde azaki na mo bagafi na ye ba côté ba likonda ya msubo ko selo mo boye akangiola nanko comprendre akangiola nanko peut-être yo onyonga mais il y a l'équision la ndenge aventure donc à part ça vraiment mabe na ye so luki ve na mabe ozoya na mabe te donc azaki tout le temps ko seka tout le temps ko sala aventure place ya zali ressentir que tapis rouge wana voilà sikoyo awa tapis rouge wana bino bopesi grandeur bo pesa ye attaque bato base na ye mais balobi balela ye da imka pona yo imka eza nango passable kosimba nango imka d'abord imka eza mukie makasi pona Dadi Kitambala donc eza mukie vraiment talaka ya pulu ezaki na Velodrome mais bo santa ki ndenge anguma na ezalaki bongo sikoyo bazwa Dadi Kambala bachango na nini na imka eza ba salle moko babetaka ba nini ba basket ba nini ba salaka ba karaté vous comprendre et c'est le mot mukie donc na grandeur ya artiste il faut soit ba memango na splanade wana ya nini ya martyr lokwa na kati ya martyr misala ezo salama ou bien soit na triomphal bache pe na wana lokwa eza moi ouvert moi étendu eza munene comme ça tous les laver wana dans les calmes donc il poser problème te ceux qui peut baboyi ba pesi biso parler du peuple to leli vient na kati ya nini ya parler du peuple pour parler du peuple wana ezalaka ya ba peuple mais et comment ya ba conférence et comment ya ba mouvement ya ba nani ya ba et comment ya ba politicien ba nani ba député donc au moins donc babiloko wana et ça la bien parce que au moins peuple il faut ba respecter quand même biso ba respecter biso et surtout biso tout ça ba artiste aza mutu moko boye aza moi mutu moko boye moi demi-die quoi biso to sekisaka biso to pesaka vraiment vie to pesaka vie na mokili soki artiste azate yeba ki mokili pe ezate voilà merci beaucoup to komi gotika yo tokei toujours kana bato ya base nde baoloba ndeko soko koki ko poussa na muke ezala bien ndeko yo kombo nani nga kombo nga Hervé Borsalino nga na ebeli oki oyembaka voix neti héritier neti nani yo na Dadi bozalaki ndeni yo musicien yo fozala nona ba wera ba kofi mena Dadi siko bozali ndeni ngai na Dadi na benge Dadi po na obenga nga mon ami fe na benge vieux mais na obenge master po na obenga nga ma master parce que alingaki mingi musique empire bakuba ngai bayenga pa juna mumbafu parce que Dadi alingai ba orchestre nyonso tout mais alingaki mingi ya orchestre mi balonga na ebi ando yebisanga ezaki madilu na empire bakuba alors azaki pire petit ya Papitex mais Papitex ana obenga ye mon ami et nga pa juna lokana no interpréter Papitex ana obenga pe mon ami donc tu bien na nganda idolo so ba répétition na biso en tout cas azaki ma camarade ya président nanga Juna Mumbafu à l'époque ndene bena Dadi wana voilà sikoyo premièrement tant yo en tant qu'artiste ndeko na artiste tant yo waye ke Dadi akei Dadi akufi sala ki onde jour on temps on ga ngona ba 0R na sambela mbala mo na sambela défaut na sambela ki défaut donc na sambela ki 2 fois jour ngo na sambela mbala moko parce que na monaki proche na nga vraiment akufi donc ce na oge na nga ba voisin na biso ba pembeni ya parcelle na vandaka mutakufi to solate eleki na matoi mais ton na fongoli téléphone na moni maman ba nouvelle comme ya Dadi akufi donc na ogi makila na moteme panzani donc nga moskole na banga liwa Dadi na bangi siko liwa na ngai mo nenga na odaye et na sambela mbala mo na sambeli defo na umela na osambela do sabir na zaki ma touché papa tout ça la moi ordre donc na zaki touché na zaki donc touché
namoni likambo yango ezunga vraiment. Pardon ndeko na ngai toke nano ndeko mbote. Tala caméra, tika na simbelo micro tala caméra, tala kuna. Ndeko yo ozalaki nani pa di Kambala? Di Kambala zaki masa na ngai oyo tozaki ne na babula. Mais babula ngo pesaki ya transparence. Ezaki ya taille ya image ya théâtre. Mais asa privé. Yo komona nana. Ngai komona nga Gino Cheche les grands dormeurs. Gino Cheche les grands dormeurs. Obeta dromo. Na beta to pa ba wera, na beta to pa ba jibe minyo ayebi. Mais nazo considérer que ba pilia, ba alda, ba zebele na robwa te po nazo awa dadi atiki biso. Yo conseil nini okopesa na biso ba totikali nan. Dadi mutalie yo oyo wana na yebi ye penda asala pena lolanga ya click ya oyo batu nyoto ba artiste nyoto bazo dai poto yebi mutalie dadi ezanan to yebi ete yo lobi yebi mutalie dadi to yebi ete audaye moko. Merci beaucoup, merci okoki ko tika biso, merci mais yo lobi oyebi mutalie dadi biso to na posa kombo. J'espère que combo et ça te mais artiste seigneur tozo dai kaka boy to boy sobo meki kana vie de loin sobo meki kana vie de loin sobo meki na vie de loin soki bo meki kana vie de loin pululu yona ki sobo meki kana vie de loin. Voilà. Gino Cheche. Voilà, merci Gino Cheche. Otiki biso, merci wana ezaye Gino Cheche. Artiste tozongi na biso pa na yo. Bomoni na ba tournage ya makambo ezala kebele. Borozwa bato ndenge na ndenge do artiste. Mais awa to uti na studio. To studio ezali na yolo wana na kapela bazo yemba pona dadi. Yo yemba pona dadi te. En tout cas na ozala kutu appel ngo nde utobisinga boy do nazama déjà flatter na invitation ngo. Pour fona yemba vraiment pour Tefona yemba moni dadi azali aza papa wemba ya comédie. Voilà. Moni dadi nenga za wana. Aza papa wemba wa kufisi ko na mambusi ko ya comédie. To bongisa wana moi bien. Na précédé ote na mituna na yo mais to bolinga balelisa dadi na Vélodrome par exemple écoute batia suna ba imika ta Vélodrome. Eza niveau dadi te par rapport ya niveau na yete mais par rapport par rapport ki papa wemba na ye na kati ya comédie. Wana za papa wemba na kati ya comédie. Yo sabi bo mona subo tongo na imika mituke kokota te. Bat ba ozati na makadam. Bat ba déborder donc to kanza ko même attendez ba lo ba terrain chose parce que terrain chose attend ezali vaste ezali bien mais ne ba kanga ba treimo bo wana. Ba tu ba ko kokate. Donc to kanza bien pona ngai na mona kanisa nga pona osunga gouvernement. Batango taba fongola rafikin. Nous retourne beta ba concert ndeza la retendu za monene wana. Batia dadi wana. Donc mais soyi ba rota kunate ndenge ndeko nanga sami alobagi batia ba côté watanga etanga mais en tout cas imra et dadi parce que dadi aza papa wemba. Voilà. Mwansu aka ya mukie pona dadi di Kambala. Mabele ngoya o. Mabele mokilinde ya bato. Mabele riche ngoya o. Mabele mokili nde ya bato yango isumuni ni biso bato na mokili tokufaka ngoya bomo ya moto ezali molinga ya likaya ekoli mwana mopepe mama c'est ça. En tout cas merci beaucoup, merci artiste. Voilà Sony to ye na yo pour clôturer émission na biso na Sony awa tokomi na suka ya lisolo totamboli quartier mobimba totali baye baki dadi ba oyo ba témoigner malamu ya dadi ba o bayebaki ye na mabe na malamu mais mingi toyoka témoignage ya malamu tozotiko bientôt zokende studio po bokende koyembela dadi di Kambala nini ya suka po na kati émission okoloba na émission oyo ya suka po na vite mais po na émission oyo okoki koloba avant okende studio 16 mm na lingana lobelo mo eyelinga ezongelinga Dadi di Kambala azana elo moko instaura na théâtre Kaluji na oseplato za na masanga Kaluji na lobelo ko ya yebiango a instaura elo moko na théâtre moi kalizala ndeni muto ya tourner il faut na ba valise moni ba série zala mabo nzonding ba valise o santike komba ya bilamba mais lelo komba muta changer makamani komo ko yaka na sac ya muke wana 20 euros moyen na sac mo muke mpongo c'est Dadi ezaki ndeni moni pantalon ka o ya zaki ononyo ka matako za pantalon ya jean
il y avait esthétique té attends pas ça peut maele ça va ça na jean non to ya blé atie il y a donc changer na ka blé likolo ko ya ka bo na chemise ne ka na body boy pas première tableau na bandi boy deuxième tableau na longo na tika na single troisième tableau aussi chemise ma baxi quatrième tableau donc a changer biloko likolo kaka ya 7 tika likolo alors ben en petit zaka na kwanga mais biloko olela olia kaka changer biloko olela kwa on est comme tu vois donc instaurance le système wana etikala ezali yango ba jeune tout tozwa tokomo koya mabu ah papa onyoka pasani onyoka manyale action obandika ndozala pas changer donc ekenda et puis ba valise dimna donc ti ba obenga Dadi Dikambala papa Wemba ya ba comédien baza na raison oh papa atiki ba mpre lelo bat ba no jouer na bango mais muto no jouer ga jouer na ba cri ezotika lelo soto vandi tala ba film tout ta ke tout na ba micro lo ni Dadi oyebi je crois ça émission mo après oh ça émission mo otunaka mutu lo ni Dadi otika nango o ressenti que mutatika ba cri et puis muto azaki ko changer ba combo na théâtre ko changer ba combo arrête na 25 combo etika la ba na mutu so yo ba ka yo ndo oza journaliste so ba no tanga ba combo Dadi yo monta mso ko suka nga la continuer yo donc ezala mutu teke oyo photo zoyer le rôle à tout le monde na mukili to kokana te bula imika déjà batika déjà voilà kutunga una dans le belango te po ezate pona ngeza sute imika kutunkela obuka ngo bongo sko Dadi pona ngeza te kela wa mukuse kela obuka ngo kela obuka imika na ba DJ abuka imika bo sko ve Dadi donc tu pona nga botsa kutu masona te ponga dena kene nga na olobela kuna caméra bote na osenga na caméra te nga azoke na famille nga azoke olobaka ne na famille place oyo ba décision zo maso basali kane ba bilika mo mabenga na ke oloba na bi oyo yango te ponga na facilité ya ke oloba même na batata ba mama ba yaya ba leki ya famille na bana zo ba tumsu ba oloba ka na mikozo pa moni yo boye abano profiter ba biloba ake oloba na yebi na famille ake so na famille ayebi na famille Dadi voilà Sony to komi pratiquement na suka ezala pe bien o rappeler ba ndeko ya poto o bazali ba fan ya Dadi o balingaki Dadi nini ba koyi ko sala pona Dadi et puis to chité na biso elo ba ko sala eza ko le Dadi wana ezo sala ma déjà ko le Dadi deuxièmement eza ko contribuer pona bana ya Dadi femme donc tant ba famille la si famille te ko ya Dadi te bana ya Dadi c'est ça la famille au toloba comprendre famille yango to toloba donc tozo pesa numéro mingi ya mona ya liboso ya mwasi po aza déjà mona akoli aza mona azaki toujours pembeni ya papa ayi toujours pembeni ya papa ayebi mamba papa donc aza mukolo akoki ko gérer baleki na ye na mère o Gisèle atika na ndako tu vois donc numéro eza plus 243 89 24 97 836 plus 243 89 24 97 836 Borozwa Dati comme on est Dati on a Dadi ya liboso Dati Dikambala donc bo benga ye contribution nyonso ko kete ko na benga papa mo boye on a benga muto théâtre mo boye pona pese mbongo pona mamba Dadi Dikambala ko pesa te tu yebi ba fantir ande sala maka Dati Dikambala Dati ba nyonso ba yebi numéro ya ngona ya sûr o ezake non faut passer par ye po baleki na ye ba se retrouver o moi na faille mambo ya rebelle donc to pesa ka mingi Dati plus 243 89 24 97 836 donc plus 243 89 24 97 836 donc numéro on est là numéro ya moi na Dadi Dikambala ya moi si Dati Dikambala donc bo benga mutu msu te papa moi je parle de la famille nga na beta lisolo ya artiste te bolimbisanga donc mutu ba ko contacter ya sûr na ba mutu sûr a moko o ba ko contacter eza Dati Dikambala na bi Dati Dikambala pesi pe numéro ya ngwana donc Dati nde bo contacter pour contribution na $1 na yo €1 na yo montant zozalango au contacter Dati a sa identité Dati a zombongo wana pona baleki na ye oh ya baleki ne tout donc Dati bi maramba papa tout donc azawana pona yango donc bandeko to poto bana kasavu vraiment toza na kasavu awa tozo ça toujours oh pona magia muto azaki baoba muto azaki a défendaki commune oh tina suka nenga kufi donc bon ça quelque chose pour naye nayebi que dès son vivant na malade bo sala ki o bo ko sala tant ou pas kufi bo rendre ba hommage ya makasi ya niveau ya kombo naye donc
tous ensemble bana kasavu tout ba mbote na bino ba condoléances na biso tout na bino pour te couper donc c'est ça quoi. Merci Sony. Bon grand drummer oyo obeta na ba maison mère otanga na obeta na petit risque bayebi pongo pontiagi oyo Gino yayebi na ko sape foka na lela po vocal tozoka est-ce que bako yo kata mususu bako expliquer yo pesa vocal ça ce que vocal il fallait le team Nzambe kutu mota sala mote mara a commandé koka mwanga ndenge na zongisi yanga cercueil et na moment nyoso nanga Kitambala Dadi oza leader okotana tima ya kwanga ovanda na kiti ya Gino Dadi ole lilita leader okotana tima ya Gino ovanda na kwanga ya kingotolo nushe utangana bota jamais na mona deux personnes. En tout cas, tu senti que talent est allé, drummer à Kenaye, bon, Kaluchi, tu as clôturé na yo, ce que parole na yo ya suka au Koloba pour l'émission est allé nini. Oh, on a vu qu'il fille de notre lobby, Charlie Nongi, à lobby Kaluchi, Vena Dae, Azaki Mutamawate, Azaki Mutaesengo, Azaki Mutuyabi Sengo, à lobby, tout le lavier na forme. Donc il faut un message important et un avantage. Et puis il faut souligner Kaluji na katoma que vieux atiki ba pièce danger na parler na chambre ko saba jeta na bilamba. Et puis ça la salité tete. Ba wela te bande ko bazona bango ya ça normal famille zo. Donc atiki bilamba ya danger puis alaki muta propriétaire très la salité tete. Aye bilamba belé tellement donc tous ara propre tout ça. Yango donc mututu fa bête forme comme il se doit. Mututu on ta boki bae boki. On a bête ba pièce le bien débouté à Castel. Pour faire ça qui mutabissé on se vidéo un tournage azula nae so akena ko mama liboke mama nzombo mama kwanga bisengo. Merci bon to komi na suka bandeko bolandi biso ndenge to tamboli na quartier oyo Dadi Kambala vandaki to tali ba camarade na ye to tali ba mama na ye bandeko na ye batunyo so bazalaki na ye na minute numéro pesami oyo bokoki kotinda mbongo o bokoki ko pesa ba contribution na bino epai ya mwana na ye ya liboso ya mwasi to salaki tournage oyo po na bino bambote na bino esika bozali bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo Info 16 et puis bo s'abonner sur Info 16 Nzonzing vraiment botika la malamu to continuer kaka kolobela makambo ya Dadi ti nzote kobima ti to kende kokunda